Cher ami internet, na pas si l'on bote bisika bozali, bozabon en direct ya Fleur HD, ya dembo mo son défense à mon appareil, ne bon mon awa, nazanga morote nazana Julien, les représentants ya ba réfugiés. Donc to gato solane mwandambu pour la par rapport na ye quoi. To moni pe ka ba yambi mingi, pendant nous demanda wa yambi ba papi gel wa yambi na bi et pourquoi pas ngape dembo wemo na ko tala ka liste. Merci à tout le monde, na ba tout surtout à soutenir dembo wemo. On écoute l'émission pour la première fois, considérez vraiment à s'abonner, à partager, à commenter. Et on décide à tout les mains à l'issue, tout le qui a bien au bateau bolingara mingi. Au moment où on a distance, moi les solo paye à parcours à mokilenge les gara, tous en acteur Robert, on a auto bamesana au Kabola les solo. Bambote la tripason leader à Luanda, bambote na Gino le Gilois, bambote na Guima Samba le directeur, et pourquoi pas à Pichuzola sacré, bambote Sigozali. Restaurant Boutalombi, on est toujours ensemble. Donc, on a monopolisé parole. Julien, le représentant, il va réfugié. Bonjour, Danou Yaya. Bonjour, Dembo. Bonne maman. Yaya Leki, donc, merci à nous répondre à l'invitation. Bonne santé. En tout cas, en Angola, nous santé très bien. Ah, Yaya Julien, bonne. En tout cas, en Angola, nous avons bien. Nalobi, il y a un peu de choses qui sont salon ni fama. Basi non, on continue dans détail. Il y a un basi salon ni. Bon, basi basala na bango loko, basala biso loko te, basala nga pe loko te kasi. Basi bazo ba maman ba botaka biso. Ouais. To respectera bango. Des missions nyonso ezo lekana tozo finga bango te, tozo bande ba réalité o tozo mona na kati Europe et salam, ezo salam. Ezaka pour Europe te kasi ezo salam monde entier. Donc tozo na posa ba changer. Na ba des missions tozo sala mususu. Nde tozo ba changer. Donc ça veut dire ba lo ba kaka babambaka libanga na nzete eboti mbuma. Donc ça veut dire babambi libanga na monene soki par exemple oya kolobe ai seke eza ye oyo bazo kofinga seke bango wana baza na bacomportement nga kasi ebele mpe bachange eloko ezoseplisanga mpo na moment motu soki aevite nga na ndako na ye. Donc ça veut dire déjà bongisa ye ndako nde nga nazoya nako kokuta ata mosusu sue moko oyo azalaki nango te. Donc ça veut dire bato ebele bachange mpena na émission tozobe tamasolo pina minga olobezate nazo yoka. OK, alors Julien les représentants des réfugiés. Alors comment on a Julien toi représentant des réfugiés? Dès combo wana hein pourquoi? Bon, combo na ngezali Julien Kelentsungi. OK. Donc ça fait dire combo babotelenga ya mwana kasi na ya poto na nzela ya makolo. OK. Donc ça veut dire na ute Kisasa. Na Angola, Angola na ye Turquie, Turquie na ye Grèce, Grèce na ye Italie, Italie na ye France. Parce que comme on a représenté à réfugiés na Zulango na Grèce parce que tozala ki na kati ya Grèce tozali na vie exil. OK. Ezali sika moko ya souffrance kasi bato ba mona ngai chaque samedi dimanche na zalaka propre. Donc ça veut dire que nous avons différents na ba garçons autres tozali na bango na kati ya Camoria, na kati ya Grèce. Pe na Turquie pe bolet tozo ke misala ba ya ba chabu wana nazalaki parmi ya ba garçons nazalaki différents na ba ndeko mususu. Donc ça veut dire ba titre on a na zulanga partie ya Turquie na Grèce nazalaki garçons na ba roza la bien habillé. Mais ezaka raté pour na Grèce pour na Turquie. Eza banda Kisasa na kola ndengwana. Eza rythme na nga tuwana na pona zalaka bien habillé pour parce que toza ba descendant moko ya ba koko na biso ba wuti bazalaka propre. Donc la koko ya boti kokoloko na ngai comme on ezalaki Manuela. Donc ça veut dire Coco Manuela. Donc ça veut dire azalaki Coco moko azalaki musomba azalaki propre makasi. Donc ngai na mona na misu na âge déjà à kokisaki ba 86 ans. Donc soko moni azalaki pena propre ya kosakana te. Comme on ezalaki tatale. Donc ça veut dire na ya komona isusu Coco na ngali susu oya boti papa na ngazaki mutandu musingeba azalaki propre makasi. Donc eza eloko moko babota na oza ba descendant na biso bazalaki propre yango biso pe bakokoloko na bango yango to bimaka ka poto sala ka propre. Donc minga rolo bizati. OK, merci beaucoup. Alors Julien na la nope moi trop na la moi trop on dirait au satakara mingi na basi ba uta Angola ba Luanda basi wana basa ko balate ba ndenge moko boye. Alors vino na Luanda elekela on ndenge nini pona okoma koloba na basi bangola bongo. Bon na kati Angola ti to vanda na ngwana bandeko na biso ya mibali to ya basi leto uta Angola. Donc ça veut dire leto uta Kisasa leto ya Angola. Ouais. To ya na ba
toyaka na comportement moko très bien makasi kasi na comprendra te soki toniatika mabele ngola mbala moko toyebaka te mai oyo tomelaka na ya batanki wana soki yango nde moto ebalusaka biso motu toyebaka te donc ça fait dire moto mosusu na disasa azalaki nde mpena sango alobaka te soki aya ngola akomi maître moto mosusu okomona na disasa azalaki nde maser alobaka te kasi soki aye kaka angola akomi ndumba bongo te akomi moto ya makambo ya ebelebele donc ça veut dire mabe wana eya kolataka biso nde na ngola ebongi tokamata totika comportement wana kaka na ngola soki tozotambola nango partout na baétats-unis na bacanada na babrésil na bafrance na babelgique na basuisse na bahollande yango justement lelo ngai nde motu naza komi lokola naza descendant lokola ya moïse donc ndenge akolibere bana israel ngai mpe nde naza bona ekolibere bana mibale ebele na bana basi ebele na bacomportement bazosala ya bizarre kati na Europe bon te na monde entier yango moni na ekokangola bango ndenge ezalaka kaka donc misusu bazalaki soin te bakomi soin misusu bazalaki batalole nge kotelema na baexotique na babalabala tout ça balingi bamisala te nazokourage na bajeune basala mosala nyonso ekeino na vie osala ezala échafaudage ezala femme de chambre ezala kimanson ezala kopepa ta toilette sala pozwa mbongo po midépendre na yo moko yango nazokourage bajeune po midépendre na yaya te na mama te na leki te na mwasi te midépendre na yo moko epesa yo valeur donc ça veut dire soki makambo exil esimbi te ya ngunda bima na kati ya capitale ya koluka vi na yo moto aya na mokanda awa na mboko aza te biso nyonso tokutela yango awa na kati ya mboko ok alors est-ce que yo na Luanda wana ofandaka na vie de couple te en tout cas na kati ya Luanda mpena nazalaki mpena na mwasi na ndako nazalaki mpena couple kasi makambo ta mosusu esimbaki te na bacomportement kaka oyo elekela biso na donc eza mpe na bacomportement tozoloba po parce que biso toyeba nzela ya makolo ndenge balobaka kaka donc ça veut dire tomoni sikoyo baréalité na banzela na totambola nango nde todécouvrir biso makambo lisusu ya minene ya koleka oyo tomonaki na ngula donc ça veut dire basi na nzela ya makolo bayaka lisusu kindumba na ndenge moko ya kosakala te donc mabe niti mpe yaka lisusu fois deux po parce que tokondanaka mpe bango te moto mosusu ta mosusu aza na ndeko na france te azoya france ka azoya na nzela makolo ta mosusu akatali na nzela na baturki na bagrèce soki aza fami moko aza ne courage te aosala mosadi aosala na babétise wana yango justement mabe oyo basalaki basukisa ngo na banzela toyaki la tokomi na kati ya capitale na kati ya France bongo te na babelgique na basuisse po bachange comportement na bango po parce que bakoki kokutana mpe na mibali mpe oyo bakoki komata mpe bakobala bango yango moi toza na posa bachange bamema bacomportement na bango te oyo toye na bango na banzela to towuteki nango na bangola bachange yango tozotelemela bango sikoyo bacomportement nini oyo omonaka eza ya mabe par rapport ya baso baleki nzela ngola oyo ya mabe vomonaka ke oyo vraiment ça ne va pas ndenge ozalaka bi ngai moi ça uti angola catégoriquement jamais so eloko ni mabe yo monaka na bango wana oyo koyebisanga teke eza sali te bon basa angola eloko moko oyo nga na félicita bango baza bafemme forte bayebi koluka mbongo mpe basengaka mibali mbongo te donc ça fait dire bayebi kotia mobali à l'aise kasi comportement baza nango ya mabe bamimonaka lokola bango bamikokani na bana mibali donc ça fait dire bakoma na esprit moko ne na benga bango baza lisusu bagénéral te bakomi bareine donc ça veut dire akoki kosala donc ça veut dire akoki kosala likambo moko boye oyo ndimaki te akoki kosala donc ça veut dire tolobaka bacomportement elega na balunda okomona mwasi awuti na ndako oyo boye libala ekufi kasi aye kokota na ye na deuxième porte ya komona yango normal donc ça veut dire basi bauta ngola basala makambo bamonana na bango eza nango c'est normal kasi eza pena normal pena te yango wana mpo bachange donc bacomportement nango yango mpe baye nango mpe na kati ya kati ya france abu eloko moko mpe nangi naloba mpe boye eza na bamibale ebele bawuti bangola babombi basekele ebele ya basi babombi basekele ebele ya basi na bango mpo parce que batindaka basi na bango na bapoto bayabo basi yangola bayabo badifficulté bakutana nango basi wana babotana mibali mosusu kasi mobali na Luanda ayebi kaka atindaki mwasi na zemi na mwana moko kasi lelo mwasi akomi na bana ata mosusu misato kasi mobali lera amoni makambo ezosimba bien te na ngola lera ye ekokuta mwasi na ye na bana misato donc nde baza ye moko mwasi aboteli awa yango nasepela na bajeune bauta ngola bayebi kobomba basekela basi na bango
kasi mwasi la akendaki kobota ndenge wana akendaki alandaki intérêt moko abota mpa ozwa mosusu mokanda donc ça fait dire mobali ne ela ya ye. Alors tout à l'heure otoyebisa biso ke ozofélicité mibali ya Angola mpo babombaka basekret ya basi na bango siko bano basi babotaka wana est ce que bazalaka na droit bapapa na bango te parce que mobali abombi secret olingo hérité eloko eza ya yo te tandis que wana ekoma bavie ya mutu est ce que secret wana ezalaka bien mpo na futur ya mwana wana to ezalaka mabe mpo na futur ya lobi parce que tout peut arriver dans la famille. Bon le problème eza nini momoni yango balobaka soki olingo tinda nga na kopermete jeune otinda mwasi na ona poto sa yo moko ya donc normalement yo moko yaka sur le terrain après yo moko nde moto kosala entre makambo mwasi aye kasi eza tokamata oyo te nde naza aboye nazwa mwasi nanga natinda na kati ya Europe abo eza fausse affaire makasi parce que yo otindi mwasi na kati ya mboko oyebi te baréalité nini eleka na kati ya mboko mpe esika nano okóma te mapate ekoya te yo otindi mwasi abwakisi vie exil mwasi abwakisi ngunda ake vie exil esimbi te babenganaka pena babenganaka nde babengani mwasi yo kuna na kati ya ngolo ozotindele eloko te bongo te oyo ozotindele ezala lokola donc ça veut dire ezokoka kosoutenir ye te na babesoin na ye mwasi akosala nini soki akutani na mutu oyo aza na ndako bongo te mwasi soki abengisa 15 bazwi ye te akolukonjisema alala libanda mwasi soki akutani na mutu moko aza na studio na ye mwasi akokaka nde pasi te mwasi akoluka kendi la akokendi la bozosangana na mwasi sukazuka zeme ekotaka la ezeme ekota mwasi la aboti mobali wana soki adeklare mwana wana apesi ta mosusu mwasi makambo yo ozalaki kuna na kati ya ngola makambo esimbi yo bientôt olobi ate nalanda mwasi na ngai loko yo okokuta mwasi deja bota koto mosusu estce okoboya mwasi yango to kokontinue nini kasi nasepela mibali ya ngolo bamibali mosusu omona alimbisi mwasi na ye mwana na akomi ya ye mwasi deja ekokuta mwasi akomi pose aza ta mosusu na ndako na ye aosala nini bon yo outi angolo ye tant so bwakisa ngunda esimbi te osana okotaka na je wana po elobi ezala bien. Est-ce que eza bien eza dangereux mpona mwana wana te to bana bon risque ezali risque eza nango na tata wana oyo abotisaki mwasi ya moninga risque nde eza na esika wana kasi mwana aza ne moke mwana so bandi kobokolela na moke ayebi nde makambo te azomona kaka aza na bayaya na ye en plus papa bazozala nde papa na ye eza nango seki moko mala eza nango sekeli kama mwasi na mobali loba nde bino mokolo ya mwana kokola sukasuka alilikamba ata bobombi yango nasala libanga nasala mai sukasuka eflamaka kaka loba nde mwana la kokola ata mosu ekoki koflame wana deja eza makambo nzambe nayebi te ndenge bango ndenge bazo vivre na mwasi na kati ya ndako nayebi te ndenge esukila bango. Ok, alors yo lelo oyo oasumaka échafaudage nayebi ke oyoyaki poto oyebi ke ata lelo oyo omonaka ke bato ebele bazalaka na mwa complexe ke nga nasalaka échafaudage nga nabendaka singa alors yo mosala wana ozwa yango na angle nini en fait angle ya mosala lokola misala nyonso tu oasumaka yango to ozwa yango nde nyonso ozwaka eloko mo boye ya soni bamonaka kaka lokola comédie mais eza réalité. Bon mosala zoba na mokilo eza te omoni biso ya touti bangola tozwi deya baformation ya makasi lokola ngai napesaka lokola témoignage na ngai nga na ya angola na mbongo ya tata te na mbongo ya mama te ça fait dire enregistrement de l'an 2000 ans nalongeki sasa na age ya 21 ans nayeba matadi nayeba boma nayeba mwanda nakatisi basoyo ntina kuma balwana donc eza courage donc vie eza courage esalaka motu mpe mwa bien motu mosusu na vie ta mosusu otangi mingi te kasi courage no nde moto esali yo lelo mpo ozala motu mosala ya échafaudage bato bamona yango eza lokola mosala bato apusu eza mosala moko soki otali bien mpo osala mosala échafaudage donc nga na kobenga yango baza lokola baingénieur po parce que kobanda fondation kosala fondation na se ti ta mosusu na 10e niveau libende ezalaka kaka tout droit mpe koyaka te moto andongala mpo kofélicité eza mosala ya bazoba te eza mosala moko justement bato babenga yango comme loko eza misala ya bato bazanga mikanda oui eza bapremier bamisala bato lere bayaka na kati ya français ya boye soki ake vie exil esimbi te lere barejetaka mutu mosala oyo akoki kosala ya le plus rapide pas vraiment quelque chose eza nde mosala échafaudage kasi lere okobanda mosala yango obandi comme loko justement manite bon toke obandi comme logo la aide monteur là okomi aide monteur bon tokomi monteur moto mosusu mpe azalaki na mokanda te kala azosala yango kasi okomona nzambe akoki kosunga omona mpe pa azwi mokanda na kati ya mosala na osani
akocontinue mosala na ozalaka mokanda apesi bosi na bango ate déclaré yango esika bando ekopesa nga ta mosusu 70 to 80 pesa ya ngai 100 donc ça veut dire bosi wana ndokopesa wana bafiche de paye donc ça veut dire eza mosala ndenge bato bakanisela yango te eza mosala moko te mosala apamba te mosala nyonso na vie na kati eropa ya boye soki permete yo osala sala yango mpo omidépendre na yo moko esalaka très bien makasi mpo na kati ya mboko moto akabelaka moto mbongo aza te awa bakopesa o lipa bakopesa o fufu kasi mbongo moto akokabela aza te ntango kutu esika kuta kolala kutu ta mosusu mpe boye nde tolobaka na kati ya eropa ya boye moto ayambaka moto 3 mois aza te donc suka ya bato bayambaka bato 1 mois le deuxième mois bakolukiloka baproblème wana courage ya bagene mosala nyonso ekeyilo na vie sala omidépendre na yo moko ekesala très bien makasi donc yango wana ok alors yo vivaka ndenge na poto wasi bon ngai mpena justement nasala mosala échafaudage nakutana na vama moko ya bien makasi poso na ye ozomona yango eza poso mwindu kasi comportement na ye mondele ye mpena kobanda lobi eza le 30 ti tokóma le 10 azala nyonga mutu te kati toza plus de 30 donc afutaka kitoko kasi bacomportement eza na babosi mosusu moto asali mosala na ye ozokimela mbongo eza mosala moko eza na souffrance ya makasi moto soki asali mosala na ezwa mbongo nepesa ye po mbongo yo kofuta ye ntango soki opesa 1000 bongo te 800 ye te permete afuta chambre atya na vigo asomba ata provision na ye mpe ta mosusu asunga ta mosusu bandeko na kisasa bongo te ye moko mpe ta mosusu ayeba mpe kobomba donc bato bakimaka bato na bambongo ya baéchafaudage babosi wana en tout cas baréclamation tozoyoka yango kasi baza mitema ya mabe ya makasi ngai banda na ya mosala nasala yango wana naza nango déjà 3 ans en tout cas na vivre na nga très bien lokola nde naza ya boye kaka na mosala wana nazofutela yango ndako nazolia nazosungela yango bapeti nazobomba mpe nazolandela mpe makambo exile na ngai barecours na ngai en plus lisusu naza su moko na kati ya Paris naza moko ya basaper lisusu na kati ya Paris ya Julien donc moto bon naza moko ya basaper naza fils de serveur Niakos donc ça veut dire naza moko ya basaper na kati ya français ya bout donc batitre ezaka ebele kaka bon mwa moke nazwaka nayebaka kobomba nayebaka pongissement nayeba nasomba ata mo elamba eza te balobi te mpo komaka saper mpo ndosomba elamba ya 15 $. te donc ça veut dire papa wemba alobi kalai nango kalai technique donc ça veut dire il suffit kaka elamba endimela endimaka nzoto motu akokende kosomba elamba ata mosusu ya 15 000 kasi alati yango esimbi ye te kasi motu moko asombi neka elamba ya 100 € atiango na kati ya nzoto evandi donc yango nazoloba eza na règlement moko te baloba mpo koma saper mpo kende kosomba elamba 15 000 $. Rien mpe likambo ya sape ebongaka motu mpo ozala mpe bo ozala mpe na te elamba donc omona motu mosusu boye alati elamba ya cher kasi vilain tai moko kutu boye ezosimba ye donc ça veut dire nzoto nde elamba nde yango erataka te ezala na te elamba ya 10 €. isufi soki ezwi ngai bato bakoloba na ngai kaka tuka félicitation bien habillé tomoni ya te chauffeur atelemi alobi mon frère bien habillé donc merci beaucoup ya Julien alors toyeskola ndenge ndule héritier watala bauta kobeta mwa abuta obeta Sodome de Paris alors semaine prochaine week-end prochain toza na Ferrego là na Belgique alors message mpona bawarrior na baspiritas yo koloba nini bon biso nyonso nde toza boye le 7 wana toza kuna bon ngai naza moto ya bonne musique naza moto ya quartier latin naza moto ya bagolia naza moto ya fali naza nini donc ngai nakendaka na ngai kaka naza moto ya bonne musique bon onjustement nazwaki te nazali na fete moko kasi ya faire na Belgique en tout cas délégation pene ezokende peno justement na Belgique ngai moko nde naza boye marque na rolate dans la somme donc ça veut dire que nous kangana tous les sapeurs on va rolate na bien on a basinga ba ba se préparer bien que les tout représentant il y a un réfugié azo kende na Belgique délégation zo kende wana donc ça veut dire na okende samedi na Tongo na ozonga dimanche makambo nyonso déjà ba hôtel tout ça dernier sont arrangé en tout cas et les gars très bien faire pena en tout cas naza sika eloko wana etonda pena bagola pena bakotondisa yango pena po yerataka pena te en plus lisusu aza mwana biso nga nabengaka fan doctif donc mwana moko oyo baya kotika oyo bayaki nde na libala kasi aza na botosi na papa nde kofi olobi te kasi bana oyo biso toboti ya bango moko baza botosi na biso te kasi kala mingi te bazosila pena ezalaka ok merci beaucoup alors comportement ezocircule na si oyokaki yango
tiraillement entre David Mombele tellement aux pas influenceurs va te belé balandaka yo donc au influencera va te belé surtout dans la communauté il y a une question c'est na tout na yo tiraillement aux les entre David Mombele na Musée Kinding alors les deux langages wana ko fingana pour ça doit des réponses ou à répliquer à sengi pardon ou à zongi ici boy pardon alors malobani roloba pona batwana mibali. Bon, on a David Mombele, n'a pas ça David Mombele les raisons parce qu'il y a des journalistes. Ouais. Journalistes sans frontières. Ouais. Donc si quand nous sommes au ben il y a une sala musala naï. Tu vois il y a polémique comme il ça manakati ya Congo ça mabe ya makasi. Donc ça veut dire ba komi ya bato ya ba groupe. Oh te journaliste ya kinani, oh journaliste wana komi soko bomela baninga musala. Donc il y a des journalistes là ba éviter à okende. Ils ont un problème. Attends, invité, tu fais ça la si, donc, le comportement, bon, bah, saluana, ils ont un mabé et à refinga David Mombele. David Mombele a un problème. Moi, il y a des journalistes. Parce que, Moussa Kindingouana, bon, il y a une personne qui a une taille. Na biso lokola ba 1m89 na kani pena balinga yi pena bamela mai te kasi nzamba na nzamba juste apesi ye apesi ye courage apesi ye pe vision coup d'œil elamba kasi apimele koto moko wana eloko kaka etalaka ye koto wana kasi atika comportement na biso na biso oza bacongolais tomatisa musique na biso moko lokola ndenge nga naza abu nazokende concert à faire nasobi billet nanga na foot hôtel nanga e hôtel na ngai ok na mère bon nazokende ngai moko nazokende ngai moko mpo nini délégation mpenza justement ya Paris ezokende kuna mpe en plus lisusu nazali naza comme lokola général major donc ça fait dire nazokende kokanga nde basaper kuna donc bakolata bien te ntube tali. Ok, merci beaucoup. Je suis dans un autre minute parce que nous avons partout l'image. On est à Paris. Moi, un message par rapport à l'émission, par rapport à la relation avec l'Andabiso, sur la mode Toli, moi, je suis Congolais, la communauté. Vous avez ici, on a un peu de choses qui sont pour tout le biso pour la besoin d'attendre. Bon, mingi bena le besoin na do courager kaka na ba jeune au bazan na ba Tunisie, bazan na ba Maroc, bazan na ba Chypre, bazan na ba Grèce, bazan na ba mboka o bazon na ba yon juste Europe. Europe eza ya mututé, France eza ya mututé. Ce qui permettait ya encourager bango boya. Ezala na nzela ya mai, ezala na nzela ya cascade donc boya vim tapé ça ngo eza nzambe. Donc ça fait dire là boko comme appelle na kati ya capitale bongo to go za la beauté na Bruxelles. Et là ba liboso soko komele pa ndeko na olinga ovanda kaka epa ndeko na okaka seulement un mois. Ce qui aime koki linga au senga et permission à kendo tiko na maboko ya l'état. OK. L'état zoao ke na on a vie exil. Parce que ana kata mboko mutayambaka mutu 3 mois exact. Donc faut beba na mutu te ni bimela avant na ndako na ye okendo ko sala vie na o. Mona ben nzamba ko iko sunga yo, ozupe mukando bandi pe vie na o. Ce qui makambu ya mukande simbité. Lingon justement okende o bwakisa o luga musala. So lugi musala nyonso de ila yo. Sala. Ezala l'échafaudage, ezala imanson, ezala nyonso ke ila osala yango na courage ya ba jeune milingo mi dépendre na omoko sozo dépendre na omoko za na droit ko sombe loko nyonso yo lingi donc mutu pa ko sakano azate moi pas ko sakano azate donc ça fait dire musala so ke ila osala donc ce qui par exemple au bandi kolanda ba concert ba tu ba via kala po ba via kala ba do tsa ba na berère makasi wa ga makambe exil so ke simbité ado tinda batu na banzela moko ya bozobo te petit na na toli na opesa ote luka mwasi moko obala bongo te obota wana eza ba conseil moko eza bien te et on demande mabala mboka to vendre belé te parce que mutu azolinga mutu avec intérêt donc na kende kaka kuna po azana mukanda bote na botisa ye ndeti eza eloko moko okoko pesa mutu conseil wana te donc ça veut dire pesa mutu conseil kende ko luka mbongo bombaka mbongo luka avocat osalaka ba recours un jour bozo mukanda na yo osala choix mutema no lingi donc yango nazo pesa ba conseil so la pression après et tigalio boy bana ba ko telengana oui eza na batu mususu ayaki mission na ye donc là azwi mukanda na tigio na bana mibale eza na mwasi mususu ayaki mission na ye aboti na po mwasi mwana bimana sa makolo na ye donc ça fait dire moi c'est pas ne loge perte ezala na ngote po yene mda bombi mwana libumu yene mda robimisa sa makolo donc moi ça za na droit robota ta ba excuse nga ta na emoko
kasi po akende kozwaka ke eloko oyo aza nango besoin. Ça veut dire moi ça talaka intérêt na ye. Donc conseil tozopesa na bato ezala na basi ezala na mibali en tout cas totia liboso mosala pe en plus tozoloba na bamama mpo bozala baswin na bandako na bino. Donc basi na kati ya France en Europe awa mpe monde ate basi baza salite ya makasi nde bomonaka bango kaka bapropre na bango wana eza kaka bake fete ya batiktok wana ndo moni akomi propre kasi soko okoki kotala vie na yo amena na kati ya ndako bazalaka propre te basani salite bapese na ndako toilette salite bakaleso elingama donc okoti toilette na poso kutango so omela mai eza te yango tozoconseille na bato tochanger lesala très bien makasi na bana mibali mpe tolinga mpe tosungaka mpe basi na biso eza ton justement mwasi soki aza na bolembu yo ozomona yo ndenge oza kaka mobali oza kaka chef te soki mwasi azokoka kosala mosala te sunga mwasi na yo esalaka mwa très bien makasi mpe tozopesa conseil mpe na bato oyo balingi ba3 misala très attention makasi mpo parce que toyo te ngani naza nabetaka 3 misala ye bango ozoboma nzoto na yo donc nzoto eza lokola mutuka mutuka soki ezosala mingi ezwaka mpa mpani donc nzoto mpe soki ezosala mingi okozwa mpani donc nzoto soki ezwa mpani bongo te bapero na mokongo otikali inapte na libela na vi na yo wana azopesa bato conseil lingo ozalaka na mosala moko ekisala très bien makasi oyo ba2 misala 3 misala bambongo tozolukanga to tongi meme eza na bato mosusu okomi mpe na kisasa olali kaka ndako yango 2 jours okufa tanfu mbongo mo mpo oleli yango te donc bible ezoloba yango esika nyonso bitambi makolengati epesameli yo eza yo donc ça veut dire vie mobimba yango tozovivre. Merci beaucoup Julien. koloba eza te bambote kaka na 2-3 personnes. En tout cas, napesi noko na ngai pati mbote, napesi pati kengi, il faut singisa pati kengi. Napesi noko na ngai pati kengi mbote ya makasi, napesi na Peleta Mfumu. Peleta Mfumu mbote ya makasi, napesi susu mami makoso, napesi mbote, napesi bechafaudage nyonso mbote. Bechafaudage nyonso mbote. Na ba bosso bafutaka bien. Na ba bosso bafutaka bien, napesi bato nyonso basala misala maboko. Oh, bato nyonso basala ba femme de chambre, oh, ba nino ménage, oh. Dimension na pesi bango mbote na encourager bango lobeza nzambe et le simba minga ko lobeza te check. OK, merci beaucoup. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tozala ki bomona Julien le représentant ya ba réfugiés. Bomoni a lobby un peu de tout hein, a touché vraiment partout vraiment. Oza ki l'essentiel. Donc babi conseil aboya ngote consolateur pasteur avant de l'église va passer un conseil. Le POA lobby et coach vraiment et l'axi qui a lobby déjà est belé. Donc dans l'ensemble, on écoute une émission pour la première fois. Pour hésiter à s'abonner, pour partager, pour commenter. Merci à tout le monde qui me soutient. Merci à Tripason, Babi leader à Luanda. Merci à toi, René Mopaya, depuis Kitambo. Merci encore à Kayun Zalambila Mopaya. Donc, Mamote Sigozali. Merci à tous toujours ensemble. Ciao, ciao.